Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas que je me suis dit tout à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Haleluya amen kembona yawe kembona yawe. Makambo nyonso salaka etondinga motema etindinga na loba. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant longtemps. 5 minutes yalelo tokolobela kaka gouvernement oyo tozali ko zela ebima gouvernement ya premier ministre Biso Ilunga mais oyo ezali ko benda polémique oyo ezali ko tinda batuba lo babilobela ebele Congolais a commis trop pressé. Polémique et bandit déjà na ba kombo ya ba ministre oyo ba ko occupé ba ministère or que nanu ba ministre ango toyebi bango ba kombote. Ba titre misusu ya be mission mususu et comme ko sala batu pasi na motema mais boye bake botenaka compte na ba titre ya ba émission mususu te parce que ba tiaka yango au vu ya batu po batale belé po basala ba vu na bango. Nali kaka na salaka moi entre parenthèses mukina loba ke soki to tangi ba place belé ba te belé ba benga po ba loba ke oyo za ko loba boye César Ngadi ozali ko loba boye ba américain kutu ba pesi attention na présent na biso mais na lingi na loba soki ba américain bazomona ke présent na biso azosala bien te mais kasi bango ba s'en charger na kanambe ba s'en charger na kanambe ba zoye ba kangaye ou bien ba salema solo ya mbutu to na dikosi. Donc parce que ekomi kolobama ebele ekomi kokota polémique ebele yangwana émission moko na salaki na epsaki bino le Congolais ne pose plus de bonnes questions. Congolais akomi koloba makambo ya politique, on dirait discussion football, on dirait discussion musique, or que politique na epsaki bino ezali kwangana makaya bute politique batu bakufa kana yango et puis oyo président na biso actuel azosala na Congo na biso na to sala yango te. Donc ezali kolakisa vraiment azali politicien solo pour batoyo bazalaki na ba doute lelo ba moni penza que président na biso azali politicien ya kosakana te. Na lingi na benda matoi na ba Congolais parce que Congolais azali koyeba lisusu eloko alingi te. Congolais akomi na iko polémique na makambu ezanga tina polémique eleki na makambu moko bakoyi kosala polémique te. Na lingi na benda matoi na bino batu botalaka 5 minutes avec César Ngadi po boyebi ke ngai na lobaka makambo solo na lobaka makambu na émotion te. Na lingi kaka na loba batu oyo bazali kolobela gouvernement oyo bino boyebi ke FCC soki président na biso azalaki makasiste mbele tozali na 0 ministère. Na répété lisusu mbele tozali na 0 ministère mbele tokeyi pe tisiko yo tokeyi na cohabitation. Président na biso tellement azali politicien makasi azali grand stratège amemi FCC ti na coalition. Mais peuple congolais azali komona yango netige oh pourquoi président na biso ateki mboka président na biso pourquoi pesi bango ministère abo pourquoi pesi bango. Donc na mboka na biso kaka lelo na moni ke ministre
président du Sénat, président du Parlement, l'équipe président de la République na valeur. L'équipe président de la République na fonction. Na évité ceux qui ministre oyo ya défense au barocha ou bien ministre intérieur à kosala makambo na ye sans que président de la République ayeba. Parce que le peuple congolais a commis comme on dirait ministre ya défense yende président de la République. Tobo ite batu bazali ko spéculer donc eza kotinda batu bango moko bazali komitia pression na makambo oyo pression ezalité. Ba poste wana bakopesa soki lelo bapesi donc FCC et pesi na batu na bango. Batu wana bazaka ba congolais. Batu wana bazaka ba congolais au moins que to komona ba rwandais bazala na kati ya gouvernement wana mais soki ba rwandais bazate bazali kaka ba congolais. Ba institution surtout oyo wana bozali komona ezala Sénat, ezala Parlement, ezala soki nani mutu a dirija kango ezali président de la République mutu a dirija kango. Soki mboka na biso tozalaki na bombe nucléaire ou bien bouton oyo président ko appuyer pour na bombe nucléaire na kanisi président de la République mutu alango sanango engoza la ministre intérieur te ou bien ministre ya défense te. Mais les lots tozali komona première fois na mona na monde pays moko et zali kopesa valeur mingi na ba ministre na ba président du Sénat ou bien na président du Parlement au lieu que ba pesa valeur na président de la République. Fonction ya président de la République to komi komonango neti liseki. Mais boye bake président de la République na biso azali wana akoki ko sala 50 na batouana. Soki basangani na bango parce que azali na choite nazali ko yebsa bino susuke FCC mutu bazalaki majoritaire na parlement. Bango to baza majoritaire na parlement bango balingaki soki balingaki te balingo ko boya coalition balingaki ko mema biso na cohabitation. Mais esala mindengo wana te, il faut to se réjouir. Soki biso tozui une vingtaine ya ba ministère bango bazui une quarantaine. Donc ezali logique ezali kambu ya ko sala nango polémique te. Parce que biso tozalaki majoritaire te bango mutu bazali majoritaire. Ba congolais mususu bazali ko kanisa lelo soki ministre à défense azali ya cache te, donc ministre à défense tolo bakaro zala FCC bazo kansalem sous ministre à défense akokende asali ba makambu na ye ale alke kosala soki ndengini na zuba soda soki azuba militaire bake bakangi président de la République ou bien bake basali président de la République makambu. Mais vous vous rendez compte idée bozo zala nango. Donc président de la République yé mutako diriger ministre à défense yé mutako diriger ministre intérieur. Mais peuple congolais a komi koloba makambu moko boy on dirait ayebi ndengi fonctionnement ezalaka te. Nandimite tango ministre ya défense à Rosalawana a kokende kosala makambu na ye sans que président de la République ayeba. Tango ba conseil des ministres zozala nakanisi mutu azo zo décision asuka ezali président de la République et puis mutu azo pesa idolo ezali président de la République ezali mutu mususu te. Peuple congolais totika kocha polémique na place polémique ezate. To condamné mutu par défaut te. To zela ba kombo ya ba ministre ebima na besika na bango ba ministère o bazui après toko koma kosala ba réflexion na biso et puis toko banda kosala ba analyse na biso toko tuna batu mususu o toyoki fuiti moko boye na France Inter ba lobby ke mutu moko FCC mutu lobby ou toyoki boye. Donc peuple congolais azali ko sala polémique yemoko parce que jusqu'à preuve du contraire mutu ayebi ba kombo ya ba ministre bazui ba poste na bango bazalité. Bino bokanisi vraiment ndenge bozandengo wana bino bokanisi batu mususu o bazali na kanambe wana ya malamu bazate ya malamu pe bazali. Mais moye basala musala na bango ezala kité parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Donc muto azana likolo soki azali ko pesa exemple bato ase moye basala mabe ezalité. Neti lelo ministre o ya infrastructure masananga Thomas Luwaka bokolo bateke aza ministre moko mabe azali ministre malamu.
mais ceux qui ba makambo sous bana ko marché parce que kanambe mutalikolo azali zoba azali muyibi azali sanguinaire yangwana ceux qui mutase a BBC moyen ye alo bezalité mais siko tangu Félix Antoine Tshisekedi akozala na likolo na bango nyoso tout azo pesa bango mitindo azali exemplaire nandimité que bango ba osala n'importe quoi. Pourquoi Congolais to komi pressé? Pourquoi Congolais to komi ko polémiquer na makambo to koki ko polémiquer te? Le loup bateau ba kozoba poste na bazaka ba Congolais ta mo ke to mona ba Rwanda ou ba Burundi ou ba Burkinabé mais soki bazaka ba Congolais mabe ezali wapi? Nazali ko yebisa bino susuke biso cash tozalaki na droit ya kutu ya ozana ministère moko te parce que tozalaki majoritaire te na parlement surtout l'andek penza logique à makambu to ngo kozwa zéro ministère mais le londek to komo ko lobelango et comme on dirait que donc ezalaki penza droit na biso to zwa ba ministère koleka bango mais non c'est pas ça toti ko sala makambu netu to yebite makambu surtout oyeye na politique sikoyo et fallait et salama ndengi wana ezala soki ba misusu bazo kanso ba misusu baza ba fayulu bazo kanso soki fayulu azalaki wana elingaki kozala makambo susu fayulu soki kutu azalaki wana elingaki kozala kutu makambo moko oyo tolingaki kokoka kutu te do fayulu avec député moko azwa pe député wana moko grâce ya photo ya papa Tshisekedi fayulu soki azalaki wana ango koka makambo te engozala pire que oyo tozali komona sikoyo Fayulu angoza na simane déjà mbemba angoza la na bailleur de fonds Katumbi alingai kosala eloko moko te bino moko nazotiela bino boka o déjà Fayulu aloba concernant Kanambe donc Fayulu aloba que Kanambe azali congolais il faut vendre na mboka na ye na kanisi pona rafraîchir bino mémoire bomona rango na générique mais na tieli bino boka déjà o Fayulu aloba qui concernant Kanambe. Que deviendra monsieur Kabila? Monsieur Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Binombo boyo qui pense que Fayulu abi Kanambe azali congolais. Ah, Kanambe congolais. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Na accent oyo boyo kapenza Kanambe congolais na accent oyo penza na ebita tabato est on bazaka na accent oyo te donc Kanambe penza akomi congolais na Fayulu bongo muto abobando lo bake Fayulu soka yewana alingo kanga Kanambe mais non mais il faut arrêter oyo président de la République na biso azali ko sala et salamana noté et puis président mususu akokoki ko sala yango te au président de la République na biso azali ko sala mutu mususu akokoki ko sala mieux que ye azate et puis tout ça ko loba makambe bele marge de manœuvre ya président na biso na makambo ezali nini président na biso azo sala oyo il faut asala oyo akokoki ko sala mais congolais akomi ko sala polémique na makambo moko oyo akokoki ko sala polémique te. Totika émotion, to analyse makambu o bazali ko ba américain ngona nonga zalaki na bango ayoki ke ba américain ba lobi ndewona ba makambu susu bolandaka te ba misusu bakoma ko tia ba titre po bacha ba américain ba loso ba américain ngo bazomona ke président biso zo sala biete kasi ba ko kanga Kanambe te siko na lingi na yoki sabino message ya mama congolaise moko alandaka 5 minutes depuis kala azali mo bundeli monene donc mama Congo penza ya mboka na biso. Donc boyoka oya lobby concernant politique en mboka na biso na makambu mususu donc boyoka vraiment audio oyo na télébino na kanisi c'est la deuxième fois na lekisaye a sololaka makambu mboka kitoko azalaka na souci ya mboka vraiment koleka vraiment batu mingi na mboka na biso. Bonjour, ba Congolais nyonso partout bozali nanga sezangadi na bengi yo na air oyo soko kolekisa message oyo eza moko ya bino Congolaise mama Congo na bengi pona tolamuka te donc to bengi pona olamusa maele na biso par rapport ya notre président na biso Eli président Fati tolingaka o mingi président Fati Moyesu donc to sepelaka na o mingi parce que
comment on a un chrétien à tête à pays surtout biso ba o maga ba finga ba traiter biso qui a président dans la bagwa mais biso to yebi qui est président Fatimou Yesu to bondela toujours Nzambe na lola bomba yo notre président Eli papa na biso Fati na landa qui intervient na yo par rapport na Nigérien là bande on a biso ba congolais mais loko esalinga moi pas si président na biso vraiment ils allaient qu'à juste par rapport ne loko lobaki olobi na biso qui est bana gouvernement zoya même to moni bilongia kala et déranger bisoté mais pour bazo sala kaka na sima na yo ba ozala kaka na rêve na yo lobaki état des droits mais président kobo sanate bible lobi na biso na tindi bino na milliers de lourds mais bozala prudent comme serpent. Donc nzamba akopé so place wana na kati ya bateau baza pena ba lourd mais il faut être prudent comme serpent. Et là on senga au président parce que bateau wana malgré tout yo omona ke ba travailler na idée na yo na ndenge yo lingi ba baza na posa te ke président Fatou beta demanda ba na posa te posa bateau wana ba oya pembe na yo baza wana pembe no baza pona ofingisa papa Etienne Tshisekedi ba loba ke moni ba congolais ba kabaganga ka état des droits tala lelo balandi soupu balandi pouvoir babosani ba rêve tu ya papa na bango bafinga nde to mona ki mama Denis mama Olive alekeli biso makambo 100 jours etale Olive ne lokota Olive aleki na kochola zo seka botikele ta azo seka pona lobani ni keno boseka ki biso bomoni ke pouvoir eza pasi sikoyo 100 jours bo critiquer ngo te bozela dozo seka biso ba congolais bozela 5 ans bozana 5 ans merde donc elobela ki mukola zo seka botikele kaka tante donc bango baza wana pona ba chola yo président yango biso ba congolais jamais président Fatinga alongwa musala pona yo. On comprend président Fatou oza président na biso toza ba chrétien mais président na gouvernement zoya président ba jeku tout mona nyeti ngande na zandi bende ba boma ka rosi ti lo jugement rosi salamate ba boma martungulu bana martungulu batikala ba ofele ni lelo ba boma ba tebele na kata mboka wana ba mari misambu ba kufa ba poison to yebi yango président ta ko to bosali na bino so inde nini to yebi pesi ba liwa ba mari misambu euti to yebi esika lelo ya ba liwa mindondo euti o comprendre président Fati na mona Ruberwa aza ministre mo et président wana cracher sur mort ya papa Titi wana penza ba fingi papa Etienne Tshisekedi président Babilongia sika taba oya kala eza ate ya moko o ba osala mo basala mo malamu mais o mende o Ruberwa président Fatou wana biso na Paris marche zongi na ministère oya papa to lingio mingi papa na biso za notre président Eli to boyi pe batu mo be basimbi so touche to boyi pe batu mo be ba le katala kaka papa mayele la mukana 100 jours apamba ndenge Olive alekele ngo lobela ngo yemo Olive na 5 chantier na bango ale kaka pa loba kiboka nga mutema 5 chantier basala awa basala elo côté to mona ka interview ya Olive aleki bolimbisa mobali nanga bokanga mitema ba osala kakango to mona Olive eza na intérêt Olive te to mona ka Carla Bruna balongwa na Sarkozy est-ce que balobela ka Sarkozy balobela ka tata ko balobi yango Kongo ngo zaika ka notage ka ya MCC to Kongo ngo zaika ka to mona Kabila le fils azokota Kabila le fils azokota la Kabila le père est-ce que babushabu bauta na poche Kabila mtabota bango badunyo surtout bazawa na Kabila kama mtabota bango po ani toko pesa pe Kabila importance na Kongo be mutaya okuta biso na mboka la biso toko tika na kimete ba sisi pouvoir na bango ba vendre tranquille to mona bango ata jour le 30 juin to mona bango na événement mo ba yo sala cérémonie moi sine ko tambola ko kotra makambo etali ete koleka kaka bamona ka ba ke première dame yebi ke munoko batezo beta mabaku pona nini azo tumbola mama Denise baloba ke mwasi na wasala ke lokote baloba ke président wana ye azo sala lokote azo préparer ndeni ba ko se monke non président Fati limbisanga en tout cas kobosa na te na 2006 les pacificateurs caméra sala pe na akota pe sala pe na président Kabila na ex président Kabila na Kanambe ba sala na era mona makama malonga ta démissionner ki azo minduki oyo obetele na élection ya 2011 donc biloko ba misuba nga ba simbi so touche kokar moite lobi au monde etikali 2 ans muta démissionner après ba ju minduki nini ba obetelo na 2023 to lingio mingi to lingi to kraba cracher sur mort à papa Etienne Tshisekedi parce que
papa Etienne Tshisekedi amoni ayebi en tout cas président toyebi kozala pembeni mais papa na souffrir trop na ba bazaki obeta yo za mwando bande koyoka ba douleur wana te mais tolingi te pesa papa lokumu balobaka papa lobaki le peuple d'abord ezate papa langa batu mo bayaka obinela o ba lobika yango wana non après bakangi ba photo ba publier balobaki non tande to melaka na ye tande to salaka na ye donc jo bange ba fingisa kabundu amati na cheval po mutu monga zwa ta on finga ye yango ba komi po sala yo ba yena batu na bango ba filmer ba boaki image po balobaki non bino bomona ki asambela kata ye to zo mela na ye to zo lia na ye en tout cas pona biso ba chrétien papa soki to monde ka Robert zongi na pouvoir nzamba limbisa biso to marcher ba jeune fille ngala o mobiliser ba jeune fille to kende to marcher na to kende ti na ambassade ya Rwanda lokwa to yokani ba balinga ma to yokala te balinga batu na bona mabela Congo baza na Congo me balongo na ba poste wana po ba jeune fille to marcher ni Macron kanga biso na France to passer message pona to lingi bato wana te babomi biso mingi baboma biso mingi na mboka na biso toza na posa babomi na olato mema na image oyo ya Ronsiti Manga donc tokolo beloko moko te bato wana ba dirigeant biso kaka toyoka na ba Rwandais to fingi Paul Kagame ta ye na mboka na biso mais Roubert pardon avant na Congo mais to moni na liste bato te to beti c'était président Fati notre président Eli papa na biso mu Yesu papa to mona bilongi mususu me balisi faire to mona bango te bayela biso bilongi asika to boite toza na coalition na bango me batuana la mère Mbende Ruberwa pardon papa tozandi kimia na Paris po ba marche rozonga so to moni bilongi wana to yini yo te me to lingi de système abatuana te merci nzamba lola pambola bino ba jeune tout partout bozali toza la vigilant pour na président na biso oyo azwi message oyo na kobenga toza la liste bima na kobenga tukokuta nde tokutana na bino bo bayebinga boyebi voix tokokuta na mabongisi kala mingi tozo lancer ba marche na ambassade ya Rwanda bazwa mutu na bango Ruberwa tolingi bango soute na mboka Congo na ba poste ba opesa soki alingi marche te Ruberwa to mona ote na liste ba ministre Zambe na lola pambola bino toleli mingi papa to sepela ko ponsa biso pinzo na miso me na bilonga ba Ruberwa te Olive bobomi pe mingi na matanga mindondo misusu bakaba AVC ya ba briske maman Olive pardon vando za sous première dame te toza na besoin maman Denise tika ba campagne no lele bembe na ndako ndio po lela ki Etienne Tshisekedi na ndako ezaki na pasi mosipota ko lela na ndako ya ndeko na biso mindondo toza pe na posa omono te po ba jewana oza oya bozo beta bilo moko poto yoka bishop Elise tsa tumba la frère d'ici la lobango maman Olive alobi papa zo kende na ye makokende ye moko te aokena bato ebele donc tozomona moko ba okoya baba oba na biso pardon maman Olive to boyi yo touro pardon et maman Olive lela kana ndako ndo lela ki ya ronsi kanga muteme fe lote tika ko latela bato ba noir ozu bijo mulai bona neko bolie mutu po boyo pe 5000 bon papa César donc izamba pambola bino to vanda to la ponga ba bébé to zala toujours vigilant la mboka na biso oya lingi président Etienne Tshisekedi a soutenir ye to la moka na liste wana to mona Ruberwa te bilongia kala wana te MCC me baluka bato soki FCC me baluka bato asika po bilongio ba bomi biso trop to lingi bango te pardon to lingi binote bino moko boito landa oyo mama alobi na kanisi atimai na mundu côté et puis azali na souci ya makasi vraiment pour na mboka na biso na nika na loba ke peuple congolais bokanisa te ke souci oyo biso tozali nango eleki ya président de la république oyo azali na poste place wana président de la république azali sur place azali komona makambo susu oyo biso tozali komona te na ndimi te ke biso nde tozabo tozali banda tozana souci ya mboka koleka président na biso aza kosala oyo ekoki asala makambo susu oye azali komona kuna biso tozali komona yango te pe toyebi yango te peuple congolais nazali kobeta sete lisusu boyeba ke président na biso ako silisa mandat na yete na bato wana ezali stratégie oyo azali obligé à sala mais boyeba ke bato wana bakosuka ba misusu bakokangama ba misusu tokozwa bango na maboko tokokanga bango parce que ekoleka ndenge wana te mais pour le moment présent na biso azali na choix mususu ya kosala ezali te donc
il fallait et ça la mandengone ezali politique et stratégie l'avenir nous dira la vérité beaucoup mona na sima ndengini makambo ekoleka siko na lingi na lakisa bino po bomona ke batu ebele bazali ko profiter na misère souffrance côté peuple congolais to legisa niveau ya souffrance to koma na niveau ya misère soki nazali koloba bo dernièrement kala tango na lobaki batu mususu bazali contre ngai mais nazali koloba lisusu concernant Olive Lembe a commis ko profiter na misère ya batu donc soka matanga aye to boite a aider batu ezali likambo ya mabete mais Olive Lembe ko aider wana ezali naturalité ezali loko moko azo salango na boule moko na sima toza ko mona batu ndenge to kana banzemba baloba ke mosengi na suka kaka liloba na ezala ka merci bino bolingi nini batu bakufeli batu bazana mbongo te bazana eloko te artiste musicien artiste comédien na biso bango mutu basala ka musana bango na suka ba se retrouver ke eloko ezalité moye bakunda bandeko na bango moko ezalité est-ce que vous trouvez normal pendant 18 ans Olive bavandaki na mobile nae basala ta bo pitote basala ta eloko moko te komika sikoyo neti ye azana mbongo e azozo mbongo trésor public so mutu akufi aya PCS que batu wana bazana choix batu bazana choix bakoboya te amemelaki biso ba caméra ke olakisa vue de loin bakangi opona Maroc na Afrique du Sud est-ce que vue de loin abima vue de loin ti le lazo ba soin kana kisasa pourquoi bimite po bomona ke ezali biloko moko ayaka nango pona influence batu ba mona ke asali kam soko kabeli mutu balakisa te siko vue de loin alakisa ke biso vue de loin fois bima lelo ndeko tozolo ba bo vue de loin azaka kana kisasa po bomona ke mama Olive wana Olive Lembe azosala makambo na ye na boule na ye moko boti ozomona na suka ba interview musu batu bazol ba mama Olive tomoni na 2003 il faut otiaka libaya mama Olive donc po mama Olive ya pesi bino $50,000 o yazui na mbongo l'état ya pesi bino bokomi koloba n'importe quoi pourquoi peuple congolais to comme na niveau bo ezali fautité parce que pas sina mawa na motema koyoka makambo bo parce que peuple congolais comme une misère donc misère soko kufeli mutu ozata na mbongo te osani mutu tu akoya ko aider yo osenga ye kaka okomikitisa video ndenga komaki mwana muke ba filmer aza ko lobati lelo video abimi te donc po bomona kaka ke ezali vraiment pasi na mawa na motema makambo eza koleka na mboka na biso boza ko zilaka mutu akufa après boye kopesa bambongo boye ko lakisa ke bozali na mbongo mais pourquoi bosala rate ke batongo bazora baswana bango bien batongo bo pito ezala bien bakufa te mais vraiment ezali pasi na mawa na motema to boite a aider to boite ko aider za malamu mais siko façon bazali ko salela ngo ezali ndengi vraiment esalama te siko na lingi vraiment avant na sukisa na sujet totikali na sujet moko na kolobela bino na suka ya maladie oyo Ebola na lingi na beta sete lisusu to zala calme to tika ko paniquer président de la république na biso akei kunate po akende akufa ou bien akei kunate ke po balongola na pouvoir président de la république na biso azali kinois azali mwana mai azali noko donc ayebi makamuni azali kosala président na biso azali na choix te président na biso akosala majité parce que tozalaki majoritaire te na parlement donc so tolandi constitution bato mutu bazali majoritaire bango mutu bakopesa premier ministre bango mutu bakosala gouvernement président na biso asali nyonso tu ti amemi bango na coalition au lieu tozala na cohabitation donc eloko a sauver eloko makasi lelo soki président ya parlement azali ya FCC ezali faut à présenter président par ya Sénat azali ya FCC ezali faut à présenter ezali système oyo ndenge salamaki ya vote oyo ba Fayoulou ba pona tong bazali ki ba député yango mutu ezomema biso na makambo président na biso il peut rien faire président biso ko sala majité a changer makambo tu wana ko changer tangu ako dissoudre ako déboulonner batu makambo tu et ko bandela à zéro tokosukisa na conseil ya monganga Jean-Paul Djamba o boyebi ki a présentaka émission Tolobe la santé boyebi ki Ebola mutu ezali ko sala biso pasi na kati ya mboka na biso ezali ko boma batu donc boyoka oyo asi asala émission pona Ebola ezalaka pasi soki mutu akufi yango ekomaka ko se propager makasi soki mutu akufi mais soki mutu azali vivant ezalaka vraiment makasi penza te boyoka exemple monganga Jean-Paul alobaki sur Ebola na kati ya cleboa original.com na sengi na bino bolandaka émission oyo
Pour Bomoni, ça fait 9 fois l'histoire. Oyo, épidémie Oyo, et Zoko Melabiso na RD Congo. Na yango vana bande mission na zone ngana bete la bino moi lisolo muke. Histoire Oyo maladie Oyo, babengi virus ya Ebola. O babengi na français fièvre hémorragique. Donc l'isolo ya virus Oyo ebani na 1967. Na mboka Allemagne, na ville babengi Marburg. Donc en 1967, ba chercheur bazaki mo ebele, bazaki ba cellule ya ba singe kuna, cellule ya organe babengi rein pour ba étudier par rapport à ba décès mo ba nako découvrir kuna. Mais siko e basa la ba recherche 7 bakufa sur 31, 7 bakufa ba mususu bazaki contaminé. Wana izalaki virus utaki Uganda na ba singe na 1967. 10 ans après, na 75, touriste moko australienne a utaki Zimbabwe yepe a développé virus wana. Ezaki na Congo te. Après sikoyo religieuse belge Namboko babengi Yamboko na Zaïre a zupe fièvre moko inexpliquée nde bazui échantillon makilane batindi na poto en Anvers. À partir wana de baye komona ke non yepe azaki na virus sango Ebola. Siko place bakende ki place azalaki na Congo na mission nde place wana na mboka wana rivière moko elekaka wana Ebola nde bapesi kombo ya virus wana Ebola. Nde baye kosala enquête bamoni balobi non bato babana kokufa na malade na virus wana bato nyonso bazaki autour surtout na barite na biso oyo ezaka ke muto akufi bozo simba et tout ça bato wana bazaki contaminé wana na zo bino ezaki na 1976 na 76 nde sikoyo ba découvrir virus epa na biso na Congo et bomaka bato pe belé erwana bomaka bato 1590 morts erwana na Ebola. Wana nde moi histoire sikoyo bato bazana virus déjà ba signe nini mutoko yeba ke mutoyo azana virus Ebola. Signe ya liboso bandeko na ngai eza température, fièvre na plateau nde baloba. Donc 38 to 39 mezo kitate. Signe ya liboso yango wana. Mutoki, sueur. Donc fatigue, vomissement, diarrhée. Sikoyo bato bazozwa Ebola ndenge nini po toyebi ke mutu so aza contagieux il faut éviter kosimba ye po eloko nyonso produit ya nzoto nyonso ya mutu ekomaka contagieux, c'est-à-dire que mutoki na ye ekokontamine yo ba sel na ye donc nye na ye soko osimbi ekokontamine yo masuba na ye ekokontamine yo superbe na ye ekokontamine yo soi na ye ekokontamine yo ba muqueuse ba miyoyo nyonso liquide biologique nyonso mutu soka za na Ebola soko transmission nango bandeko nango ezaka kande ba bengi zoonose donc c'est-à-dire que transmission nango eza infection animal na biso mingi eza singe na ba chauve-souris et puis transmission nango eza direct na ba soki nyama neti akufi na Ebola yoke olie eza vraiment d'office pour eloko nyonso ils ont déjà contaminé, donc vaccin est efficace pour tester quand on a Sierra Leone, batebele bapika kinamo. Depuis le 21 mai awa, OMS espère bakita kina kisasa bakende timbandaka. Congo a participé a participé qui na 4 millions de dollars. Canada a payé qui biso 2 millions 500 millions de dollars, 2 millions 500 000 dollars. Amérique, États-Unis, a payé 1 million. Union européenne a payé 1 million 500. Donc, nous avons 5400 vaccins. Nous avons déjà et qui n'a pas en Équateur. Banda qui est personnel de santé, médecin, infirmier. Après, bateau bazar, bazu maladie. Donc, binomoko bolandi oyo docteur Jambalobi concernant Ebola, donc permettre bateau baza côté ba est ba yo catholique oyo
Docteur Djambalobi donc nazo senga na bino bolandaka vraiment émission oyo na bokebi nyonso elekaka na site na bino cluboriginal.com. Tokomi na suka ya émission na biso ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant na suksa boyebi kaka na pesaka base oyo ya 5 minutes ezali éparpillé partout dans le monde pour bango mutu ba pesa nga courage ya kozala devant bino parce que ezali facilité pour na kosalela kabino bémission ndenge na pesa bino ke ezali éducation civique, civisme il faut ezonga na peuple congolais. Donc na kopesa mbote boyebi na bandaka honorable député indéboulonnable Ziko Mayele, merci beaucoup na nyoso tout osala ka pona mboka pepo na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na Tunisie pona kopesa mbote na Guilain Massa epsa inga ke na pronosaki kombone mabemen na zako mona kezali Massa Guilain, donc merci à trop na Tunisie kuna ndenge bo vandela 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na Bruxelles pour na kopesa Serge Palmi Mbote, donc yé azalaka cheval entre Paris et Bruxelles. Serge Palmi donc azali vraiment mon bundel munene ya mboka et puis alandaka 5 minutes avec César Ngadi tous les jours. Na kei na Champigny-sur-Marne na région parisienne pour na kopesa Benjamin Bosco Bambote Beleye à landaka 5 minutes tous les jours na ko kende siko toujours na katia France na Paris pour na kopesa Landou, mais c'est Landou to solo la qui ne ebele pour na makamba mboka, mais c'est Landou vraiment patriotisme nao et kamisaki ngai makasi, donc tikalaka ndengo na ko changer te. Na kei na kati ya Bundes pona kopesa mbote na matata de Bundes abengaki ngai, donc yekuna avanisa masola 5 minutes avec César Ngadi. Merci beaucoup na fidélité na. Nakopesa mbote na mabe ya mokango kuna na Haute-Savoie, donc ye arataka 5 minutes te abanda yango banda kala. Nakopesa mbote na Olivier na Newcastle kuna na Angleterre parce que ye famille mobimba balandaka 5 minutes tanga bengaki nga na rappeler au moneki ambiance kotaki nandaku, donc Olivier Masamba ba mbote ebele. Nakopesa mbote sikoyo kuna na kati ya bandal bobi ki tina kisasa balandaka, donc Tony na kati ya bandal c'est Paris ba mbote ebele Tony pour na fidélité dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko manqué tes alijete akozwa masolo nambuchu pena dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya mukeboye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tindaka biso mingi tokende libanda ezaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o abenga ba male mayele ya mabe basi bazana yango pe mibali to bandi ko comprendre mayela mabe o basi basalaka nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que bakosa ete soki azokosa nga pe na okosa soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama Maria te amoni lomo abongo ngaka motema esima te fona nyonga basi msusu mpe balingana bakokaka ke soko okosi ye andimi na ye so oyebisa mpe vérité omona bone kondimi basi bakosa mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka
autorités de la presse congolaise, non, PC la Mikolo, j'étais PC loco de l'eau. PC loco de l'eau, on a PC de l'eau, amour débat. Amour débat, par le PC loco de l'eau. Nakati amour débat ba sujet za ebele donc on s'akanté dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba ba sujet. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko sujet na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai.